Kinshasa mboto boza tellement ebele ya kolanda magazine na bino solo la plus avec impact pe idéologie ya mokolo lelo bandi mbote na bino. 1er février 2017 1er février 2024, 7 ans jour pour jour depuis disparition, il y a docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba awana Kinshasa, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la messe d'action de grâce au Salamaki na paroisse Sainte-Anne na commune ya Gombe tokozongelango avec ba détails nyonso mokola lobi. Entre temps, rédaction ya Solo la plus et Banzeli Bino élément oyo en hommage ya Sphinx ya limité. 1er février 2017, 1er février 2024, 7 ans jour pour jour, depuis disparition na terre ya bancêtre ya Sphinx ya limité, Etienne Tshisekedi Wamulumba oyo atikalaki na miso ya population, local opposant ultime na République démocratique du Congo. Opposant, il n'était pas toujours na début. Yabane 1960 entamaki carrière politique na ye. Pene ya Joseph Désiré Mobutu na 1960 akomaki ministre intérieur na ye. Pe au fil yabane a s'affirmaki lokola moko ya ba pilier ya régime dictatorial oyo ezalaki qu'on se vivre na ex-Congo belge. La relation entre les deux hommes s'est dégradée. Ensuite, en 1980, année ya rupture, Etienne Tshisekedi Wamulumba a dénoncé qu'il y a dérive ya Kinshasa P azwaki part na fondation ya parti politique IDPS. Engagement na ye na opposition nde ememaki plusieurs fois na prison. Ce régime n'a jamais toléré la contradiction. Ça fait qu'il a toujours frappé avec violence tout ce qui allait à l'encontre de la volonté du dictateur. En 1996, régime Yamobutu Elembi, maréchal président malade affaibli, azalaki lisusu ko exercer ba pouvoir té alors que ba force Yamouze Laurent Désiré Kabila ezalaki ko avancer vers Kinshasa. Etienne Tshisekedi Wamulumba akitaki na Nice na France et Sikawapi asololaki na Mobutu oyo a proposaki ye ebonga et puis awa bakomaki na Kinshasa. Etienne Tshisekedi ayaki kokoma premier ministre ya Mobutu pona 7 jours pe Laurent Désiré Kabila azaki pouvoir. Opposant ya Kabila père tina assassinat na ye na 2021 Tina Kabila fils Sphinx ya limité a boykottaki présidentiel ya 2006 oyo ebimisaki Joseph Kabila président. 5 années plus tard ayaki ko participer na campagne. Attention, réfléchissez bien quand vous irez voter. Ne mettez pas n'importe quel bulletin dans l'urne. Il faut suivre mes consignes si vous voulez que le changement arrive dans notre pays. À la suite, il y a scrutin décrié. Joseph Kabila azalaki élu pour la seconde fois président de la République. Etienne Tshisekedi Wamulumba a revendiqué victoire pe asengaki na ba partisans ba se mobiliser. Je vous demande à vous tous de rechercher ce monsieur partout où il est dans le territoire national et de me l'amener ici vivant. Depuis lors, Asoto proclama qu'il est président, puis apprêta qui serment à partir de la résidence naïe na limité. Congo, je jure solennellement. Etienne Tshisekedi Wamulumba a accepté qu'il finalement co-participer na dialogue intercongolais sous égide Yasenko et Sikawapi et Sengelaki azwa tête ya conseil ya suivi ya accord politique ya décembre 2016 accord ya Saint-Sylvestre oyo Sengaki et mema na élection ya 2017 mais malheureusement Sphinx ya limité malade ayaki kokufa na Bruxelles na maladie ya mboli pulmonaire. Il devait se reposer parce qu'il doit se reposer, parce qu'il a beaucoup fait. Pour moi, c'est ce que j'attendais. Je suis très heureux qu'on puisse faire une cérémonie digne de son rang. Vraiment, c'est une journée extraordinaire parce que c'est notre père de la démocratie qui est parti. C'est toute une histoire. C'est un baobab, une bibliothèque pour nous. Alors nous vraiment, on est vraiment émus. Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a dévoilé la date de l'élection pour les sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Il y a 26 provinces. Il y a la République démocratique du Congo. Fête à Kinshasa,
Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a annoncé qu'il lobby à travers communiqué de presse rendu public badati organisation, il y a élection, il y a sénateur, gouverneur, vice-gouverneur, il y a 26 provinces, il y a République démocratique du Congo. Ainsi donc, centrale électorale a précisé que élection, il y a sénateur et Salama Mokolo, il y a dimanche 31 mars 2024, élection, il y a gouverneur, vice-gouverneur et ezali prévu pour na mokolo ya dimanche 7 avril 2024. Ici, il y a qu'à rappeler que processus électoral en cours et connaître déjà organisation, il y a présidentielle, législative nationale, législative provinciale et municipale, il y a le 20 décembre 2023. Awa biso tokoloba kaka, bonne chance na potentiel candidat. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats. 5 morts, plusieurs blessés, des dégâts matériels importants. Ils ont dit bilan. Il y a un affrontement entre les manifestants et les services de sécurité. C'est tout bongo. Dans la province, il y a Congo central, le ministre provincial, il y a sécurité et pays intérieur a décrété couvre-feu il y a 5 jours. Cité ya Kimpese na province ya Congo central na partie ouest de la République démocratique du Congo, et a dit qu'on vivre depuis plusieurs jours sous la forte tension. Ça ne va pas la tension ici. Donc awa na entrée ya main rouge milinga na bozomo na flamme wana entrée ya main rouge mengana na ndako na bendi kaka. Donc moyen té. De ce côté aussi, la part de la régie des eaux, bazo continue à tirer mon total. Bazo continue à tirer mon total. Donc, la pinezo bimaka, la pinezo tu l'obé mon anakité. Misous les autres mayaminene. Bilan yabe chauffouré Oyo et éclataki entre population manifestant contre Baka répétitif yaba vol à main armée, peb éléments et la police nationale congolaise et l'équipe de 1 à 5 morts dont 3 policiers. Outre la perte en vies humaines, blessés, Bazali enregistré plusieurs dégâts matériels avec incendie. Il y a un bureau, sous le col bureau, il y a la police, il y a circulation routière dans le quartier Ime. Pour sa part, ministre provincial et intérieur et sécurité a décrété 5 jours, il y a couvre-feu à partir du 1er février pour permettre à l'autorité locale de reprendre contrôle de la situation. Pour un rappel, cité à son lolo et enregistré qui plusieurs cas d'insécurité, attaque et institution médicale, ndé et yaki kopé sabango kanda makasi, situation oyo et obligea qui la population va initier 3 jours, il y a ville morte pe ba manifestation, soit du 29 au 31 janvier, ba manifestation oyo zala qui annulé à la veille na ba service et à sécurité. Dossier à suivre. Dans le ministère, il y a PST, Bakangi, 3 agents d'inspection générale, il y a finance. Mission de Bongozalaki officielle, tout est vous avez détail. Vous venez dans un ministère, il y a un ministre. Vous êtes des inspecteurs de finances. Ba vidéo est belé, tambolaki na ba réseaux sociaux montrant 3 inspecteurs supposés et inspection générale et finance IGF na Mukuse oyo basalaki irruption lobby eleki plus précisément mokola mercredi 31 janvier na ba bureau national ya Dinacop ya PSP et Sikawapi selon information ekomeli biso ba brutalisaki comptable pe bazuye $1,300 pe €300 pe quelques chéquiers na motif ya contrôle moko ya ba frais ya fonctionnement ya ba école o ezali géré na niveau ya ba banque. Ministre ya EPST Tony Mwaba ayaki kosala constat ya ba dégâts botala netika kabozalaki. Vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre
lui présenter ne serait-ce que l'ordre des missions qui vous envoie dans ce ministère. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire le... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre des missions, vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi 1000 $. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable 1000 $. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Et ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre des missions, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Ici il n'y a pas de voleurs, messieurs, que ce soit les enseignants fictifs, les écoles, tout est en ligne. Alors quand vous venez, sauf si vous avez une autre intention, et je suis informé, là on vous a utilisé, je vous dis mes chers frères, vous êtes en train d'exécuter une sale besogne. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est ça. En tant que ministre, je suis au bureau, vous débarquez, vous commencez à saisir des choses, vous ravissez. Quel est le mandat du parquet qui vous permet de ravir à quelqu'un 1000 $? Est-ce que Jules Alinguetti vous a demandé d'aller ravir un comptable 1000 $ à main? Si vous avez besoin d'argent, demandez. Les effets personnels, vous confisquez. Vous demandez à un service, pour qu'il y ait dépenses, il faut votre autorisation. Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi un peu. Là, il y a un problème. Un inspecteur des finances n'est pas aussi au-dessus de la loi. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un détournement. C'est pour faire ce que vous faites là et vous commencez à faire du théâtre et vous avez exagéré. Je crois que là, la justice va s'occuper de nous tous et vous avez exagéré. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez ravis à un agent de l'EPST. Si on vous a envoyé dans la mission, moi je ne suis pas informé, vous ne m'avez pas vu, donc je ne représente rien pour vous à l'inspection des finances et ça c'est de la mauvaise foi. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez pris chez un agent et là je vais aussi appeler la justice. Ça va se passer comme ça. Et ça je ne peux pas tolérer. Et les chéquiers du comptable, ils ont eu même les chéquiers. Vous allez parler comment, monsieur? Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre à la tête du ministère de l'EPST? Lui nous dit qu'il dépend de la présidence. Vous avez parlé quand même. Je ne suis pas votre ami. Suivez-moi, monsieur. Suivez-moi, monsieur. J'ai dit ici, le parquet va vous prendre aussi. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Oui. Vous avez ravi des effets personnels des gens et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et là, vous êtes venu créer des problèmes dans un ministère où il n'y en a pas. Et je suis informé, on vous a envoyé. Je suis désolé. Le parquet va aussi vous entendre. À quel titre et sur base de quoi vous avez ravi des effets personnels à quelqu'un. Je peux parler. Et c'est un cas de flagrance. Hein. Tous nous allons parquer avec vous. Entre-temps, peuple congolais ezali kozela impatiemment communiqué officiel ya IGF topé réaction ya inspecteur général ya finance Gilles Alinguetti pour na ko éclairer situation oyo. Dossier à suivre dans un bureau comptable sans que vous puissiez passer aux autorités hiérarchiques du ministère. Ça c'est faux. Quel fonctionnaire que vous êtes? Tribunal ya garnison militaire ya Kinshasa Gombe baklotira kilobeleki ba audience ya 65 présumé kuluna au bakaraki na ville province ya Kinshasa. Retour en image. Tribunal ya garnison militaire ya Kinshasa Gombe baklotira kilobeleki audience ya identification ya 65 présumé kuluna opérant na ville province ya Kinshasa capturé na belément ya la police nationale congolaise. Et Singeli Boye Ben civique Oyo, bazala surpris alors que bazala qui coopérait na ba différents types ya ba armes blanches Oyo, ba banda qui ko utiliser na bututu comme na moyi, na objectif ya ko inquiéter pe kolongola bomoyi ya ba paisible citoyen. Ba acte Oyo ezali constitutif d'infraction ya terrorisme dont peine na yango prévu na code pénal militaire ezali peine de mort. Tangu bayoka ki bango pour na identification presque bango nyonso batalisaki ke basalaka misala lokola mécanicien, peintre, topé, vendeur ya baju kokamwa. Comment papa nalo? La Natasha. Jean Ebangal. Azali. Avant la commune qui na Kantingwa kana avenue Loala Kasaba.
kosala mosala nazalaki te peintre peintre oui maka pa bachinois na gombe place na balimele oyo batonga sika wana mibale. Et Sengel Boyebaki, après étape de identification, il y a prévenu, tribunal militaire, il y a garnison, il y a Kinshasa, Gombe, présidé na major magistrat, Freddy Eoume, et renvoyé cause na début à mois de février, question pour nous permettre na avocat et défense, bas s'imprégner na ba dossier. Et que yo! Assainissement de la ville-province, il y a Kinshasa, Moussala, ya Malamu, ou Salami, na rond-point où il est et Tiki, Bakinois, indifférent, Tebouzo détail. Kinshasa la belle, oui, eza possible, ce qui volonté ya bakambi ya ville ezali. Bino moko boyebi modèle rond-point Willery et komaki abandonné na propre peu triste sort na yango kasi lelo oyo rond-point Willery grâce ya ba travaux initiés na excellence Gérard Mulumba Jekoko pendant courte période oyo asimaki intérim ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa rond-point Willery et latilele ya sika et komi place ya ba rendez-vous bisika batu komi koya kokanga ba photo motif ya satisfaction pour la population ya ville ya Kinshasa oyo esalaki communication boye et to sepeli ngai personnellement na sepeli ndenge rond-point Willery ezozongela ndenge ezalaka rond-point Willery ya kala puisque na ba 2008 2007 ti na sima kuna batu balekaka na rond-point Willery awa bayebi ndenge rond-point Willery ezalaka na bata wana mais eza rond-point Willery oyo toye kokonaître na baane oyo uti koleka oyo te rond-point Willery ekomi neti lie moko boye de rencontre ya bakuluna ekomaki désordre salité donc kitoko te donc elongonya na excellence Jekoko Mulumba ekontinue ka boye esukaka kawa te mpo na ngai côté mususu neti na rond-point Gambela na Kasavubu soki asali mpe boye ekozala vraiment kitoko makasi mpo na ngai namoni ke Jekoko asali bien ata ndenge asali boye ye akoya kovanda awa atya kiti te abandolonga na biso milangi eza yeke eza biso moko omeli otali bien ke ndenge omoni baye na bapoubele eza wana ozwi molangi na yo otie na poubele okomprendre parce que salité soki eza awa Jekoko olonge pa na ye te to Tshisekedi olonge pa na ye aye kokomela prince te biso moko tozala nanu na volonté ya kosala totala ke ville na biso fale ezala propre comprendre esika oyo ya Willery lolenge ezalaki oyo eza esengo balobaka esengo mosusu baexplike yango na kolela donc mai ya miso eza pene ya kokita parce que esika oyo lolenge ekomaki na oyo ekomi lelo moto ondima te okwar te moni baville barompoint mosusu tomonaka na baparis na babelgique nde yango oyo Gérard Jekoko Mulumba memeli biso na kati ya Kinshasa c'est-à-dire espace oyo ozomona ekomaki lieu de rassemblage ya bafulu nyonso ya Kinshasa omoni bakomini nyonso ya pembeni Kinshasa Barumbu Lingwala Gombe bafulu so basi bakomela koya kobwaka Willery ekomaki esika oyo batongi bakioske bakuzu yanga awa ya na bana babotameli bazele awa babotameli mpe kaka na esika ozomona muntu aza a 20 mètres ya Willery ayoka solo masuba ayoka solo ya kaka je comprends parce que tolaki na gestion totale na ndeko azalaki na tête ya gouvernement yango ezopesa biso mpasi koyoka te azokende na baéchéance ya likolo mpo baluka barétablir ye bazongisa ye baabroger décision ya vice premier ministre et ministre de l'intérieur ozolanda yango biso osengi boye biso en tant que peuple résident na ville ya Kinshasa parce que eza capitale Kinshasa nga na loba yango eza kitalatala ya mokili parce que le Congo nde poumon esimbi mokili mobimba so Congo eyalaki te développement mondeli ezalaki mambo nalobi je le confirme parce que toza na nyonso na mboka c'est-à-dire Kinshasa oyo nde kitalatala nde capitale avenue de Willery oyo lelo ekomi avenue Etienne Tshisekedi ya Mulumba eza route moko principale bato balekelaka awawa mais kotala lolenge ekomaki na ndenge ekomi boye en tout cas il faut topesa ye merci mingi. Ah oui, awa souci ya population ezali se moko misala ya boye et continuer na bakwen nyonso ya capitale pour te ville ya Kinshasa et vivre vraie transformation na yango boye nde ezalaka. Yeke yo
Noko Piroger a commis taba tozali bongo na Zimbabwe noko avandaka na ye na commune ya Maluku kokamwa tambola na mokili yomo na makambu baloba ntaba oyo bozali komona boye azali ntaba ya ntaba te kasi azali mutu selon information ekomeli biso mwana mobali oyo bozali komona akoma ntaba azali congolais ya République démocratique du Congo babengaka ye Piroger tozali awa na Zimbabwe esika wapi Piroger ayaki koluka vi ayaki koluka mbongo kasi avandaka na ye na Kinshasa na commune ya Maluku nini ekomeli ye précisément yoka lisolo famille na ye ebeti ndeko na ngai ba congolais communauté congolais po bomona na vidéo wana komi taba aza noko na nga propre noko na nga Piroger noko azaki na ye na kini bien nyonso ezali nango kitoko okaki koluka vi ake koluka vi na Zimbabwe akomi na Zimbabwe olaba na Harare akenda kuvana na province moko na kati na Zimbabwe wana nakatanga komi wana ayekuta na mwana mwasi moko na province wana ndoka ne mwasi yango mobali ne azaka nganga mwasi pe biteke mbala za nganga mbala bana na Harare atika mwasi na Zamba soki asali mwa de moko na Harare aloki mbongo azonga kala Zamba wana nenoko kokenda kendaki na kota na mwa mwasi na Zamba asepena mwa mwasi yango vandi kobima sela ba source ne tozoyoka ba source que depuis moi moi ça na tika la wana eza na mibale belé bayaka wana mibale belé bayaka wana basepelaka na mwasi na yo ndieza je na bango na mwasi na yo so basepela mwasi so bimika na mwasi ne fa komisa nyama akomisa ba pigeon akomisa ba nyoka akomisa ba ndeke nde oncle tanga komi wana asepela mwasi wana ka les jours mena mwasi wana na tongo nango nino ko la so akomaki ntaba yango moni ngana so na yo soki possibilité ya mutu mo bazata na Zimbabwe wana alande na oncle na biso to moni passé nga makoki ya koma Zimbabwe kuna ezate wana ma oncle na ngai propre oncle Piroger noko nyonso ezalaka théâtre te eloba vie Christophe Mboso awa noko Piroger akomi ntaba na Zimbabwe ekosuka ndenge nini bamema ye na ambassade na biso kuna to nini dossier à suivre. Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Côte d'Ivoire 2023, lobby Balopa, il y a République démocratique du Congo, va affronter Basili, national, il y a Guinée, Awana Kinshasa, ba Congolais, ba Bandi Nini. Reportage signé Gédéon Mwanza. En prévision, il y a rencontre entre Léopard, il y a République démocratique du Congo, Basili, national, il y a Guinée. Match comptant pour Naka. Des finales, il y a 34e édition, il y a Coupe d'Afrique des Nations, il y a Football Cannes, Côte d'Ivoire 2023. Bamouré, il y a Ballon rond. Congolais, Tikalaki, confiant. L'équipe Nabango, Bazali Kosouete, Léopard. Le meilleur pour la suite, il y a compétition. Tango Bamonaki, caméra, il y a magazine, Nabiso, Yokandenge, Bakominikaki. Parce que maintenant, papa, présent, Patis Beto, à continuation, on coupe à boxe, on coupe à basket, il y a pas le plaque, le coup, ma casse, il y a la posa, donc ça coupe au PC. On a parlé, il y a vote, l'épée, ça boit, la OPCD 0, sans problème. Le parcours de Sali déjà. Donc, comme ça, les alliés, quand le final de franchir, voilà ce combinatoire. Parce que ma jeu va être déterminé. Et puis, les autres étaient là, le monde a été, les autres étaient là, le monde a été, quand le final de franchir. Au départ de l'équipe, on a été au final. Et à mon
na biso mpona lokuma mboka po tosepelisa papa Fati ndenge azali kuna liboso ndenge lekisaki ye liboso président na biso mboka yaya coupe ezoya na mabele na biso tala tobwaki bango kaka te biloko te coupe ezoya na kisasa omoni bokonzi wana bomengo nyonso coupe wana awa na mabele ezoya papa zala malembe papa Fati ngai nazali mwasi ya FARDC bande toyambi yo maboko mibale toyebi ke tu oyo FARDC tosepela papa toleli yo fort tolataki kuto mama tindela yibiso kitoko de. Rendez-vous donc au lobby vendredi 2 février 2024 à partir de 21h heure ya capitale congolaise kasi esengeli boyebake en cas ya succès ba léopard ya République démocratique du Congo bako croiser na demi-finale vainqueur ya rencontre entre Nigeria et Angola. Bonne chance na ba 11 national ya République démocratique du Congo. Hey, yo. La touche est jouée vite. Attention peut-être. Oh, termine de l'eau. Ils n'ont pas été attentifs les Égyptiens. Ils réclamaient la touche pour eux. Mais les Congolais, ils ont joué parce que le ballon était bien pour eux. Et ça termine dedans. Quelle erreur terrible de l'Égypte. Nina mwasi na kate to komi na suka ya présentation ya solo la plus ya mokolo ya lelo botika to souhaiter joyeux anniversaire na Voldi Ngituka azali ko fêter mbotama na ye mokolo lelo tozali kolia 18 kilo ya ngulu na 30 babagisa pilipili ya kobweta bongo champagne ndezali komelama lokola mwana musala. Joyeux anniversaire à toi Voldi Ngituka, le petit frère de Yadjani. Nabondeli Nzambe asala obulamu yaya makila yesu efinika yo makasi oyo mokili epesaka te epesa lelo Nzambe akokisi lo baposa ya malamu ekokai na volonté na ye. Happy birthday Voldi Ngituka. Ingénieur Mike Yann Moulamba namoni na régie finale Ados Moshande azalaki na sima caméra service technique et simbamaki na main de maître ya Stéphane Okonji bama tabaki tababa lokola mabele na préférable bino tokutani lobi.